Voilà, merci Lissou Sandei Tokuta Lelo, c'est toujours un grand plaisir pour partager la bino et ça la kabiso toujours esengo, joie, plaisir en tout cas et ça la kabiso bien. Alors Lelo na yo beta lisolo il y a démaquillant oyo. Ebi ke bato bele ba yebi yango ya oyo, eza eau micellaire hein. En tout cas il y a ngonde Lelo na ye na beta lisolo nango. En tout cas Lelo na lobi na beta lisolo il y a eau micellaire, eau ya Nivea. Donc à tout à l'heure, on en parle. Voilà, ceux qui m'ont liboso au boyambi biso panabino, en tout cas soyez les bienvenus. Donc Coloris Club 84 et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, surtout de laisser un message en commentaire si vous avez des préoccupations, on va répondre. Au même moment, nous avons notre boutique hein, au Ezakabongo na Kinshasa Baebaebi. Tozana avenue Croix-Rouge numéro 150 na commune ya Kinshasa. Donc ça vous allez à partir à rond-point Huileri au Touni avenue Croix-Rouge Bakola Kisao. Alors Baebazana bisope déjà merci hein. Mais là baki lelo to betali solo ya eau micellaire hein, ya Nivea. Et là en tout cas na yenango nabi il faut to ça la moi solo par rapport à eau micellaire ya Nivea. Et ça ira bien, pourquoi? Parce qu'on dit que écolongolo facilement mascara, ce que tu as mascara ou fard à paupières, écolongola yo, ce que tu as qui crayon na yo, écolongolango, ce que ça la démaquillage, hein, en tout cas écolongolango, ce que tu as qui fond de teint, ou bien c'est démaquillé, en tout cas écolongoa sans problème. Alors. Batumsusu oui na saleli au micellaire nanga na omo na changement te na omo lelo te oui bakomaki que non soko saleli au micellaire hein aussi si ba nettoyer raté batika kabongo effectivement hein batika kabongo ndenge bakomi mais maintenant na ngina biso pourquoi esengela kana yo au sokola au micellaire na osoki au saleli d'abord, ceux qui ont conseillé la eau micellaire dans le la démaquillant parce qu'on utilise ça toujours à l'aide d'un coton. Ce qu'on a un coton, aux yeux, au déposé, aux yeux salés. Imaginez-vous des nana maquillage boy, ok? Na yé na zui na tche eau micellaire nangai. Ils apprennent longo la maquillage, même si maquillage ils a pété, ils a macacité. Ils apprennent longo la maquillage, ba fard à paupières, crayon, rouge à lèvres. Eza pona longolango yango to bengaka démaquillage kolongola nyonso to chaki na elongi soki pe o chaki maquillage te po démaquillage ezaka te ke po chaki maquillage non démaquillage eza pe que o tikaki elongi na bongo otambola ki na elongi na yo ezaki na ba poussière ozaki exposé na ba poussière nyonso bongo na net oza Kinshasa poussière ezali erozonga ndako avant sokole elongi non il faut que se démaquiller donc olongoli ba salité wana nyonso o ekangama ki na elongi o tambola ki mbilinga ekangama ki na elongi et ko permettre à ce que erolongola ba salité wana pour ba salité na yango esala que ba point noir otomonaka esalaka biso ba bouton oye la biso ezaka parce que salité eye evandi. Alors à trouver na mutu ako embêter te comme on trouver mutu ako embêter to yango omonaka evandi. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas utiliser eau micellaire na yo pour te démaquiller. Donc au kolongola ba madusu boko fongola ba madusu nyonso ezaka na elongi na biso bo ça l'expérience pour moi ba madusu mo ezaya mkie comment erozozwa juste à l'aide de ton coton disque au tchelango au micellaire non ozo nettoyer donc okomona que ba madusu ane ko fongama pona obimisa ba salité wana so ba salité ane bimi et kotika yo elongi au respirer soko salele on lokola démaquillant. Mais ce qui ont dit que ozana démaquillant na mususu o eza eau micellaire te eza tout juste démaquillant donc oko bandana na démaquillant na wana olongoli ba salité nyonso ok on nettoyer elongi à l'aide de ton nettoyant on nettoyer elongi na yo soki te bato bazaka na peau grasse okoko salela mousse démaquillante na yo donc aux yeux peut-être papier mouchoir na yo bien papier linge na yo ba lingette plutôt
ozui lingette na yo olongol dans maquillage ya couche à liboso oyo kozwa démaquillant na lakisa kibinongo démaquillant na pona bato po grasse okozwa démaquillant na mousse nettoyante na wana ezaka ensemble ozui osokoleli elongi salité wana ekolongwa par après nde okoya osalela eau micellaire na yo. Donc, ce qu'on sokole longi bongo, on voit que salité est longue. Mais comme il y a toujours des résidus, au micellaire na yo, au saleli. En ce moment-là, au sokola isusu est longité parce que au sokola qui déjà est longi na yo. Au micellaire et permettre yo au longo la basalité et fongola yo ba port. OK? Par après, au continuer la soin na yo normalement. Mais exacte que ndenge na zaboye na zui na salelo le quoi démaquillant na sokoleso elongité non pour soko sokolité exact que ozotika kaka salité na elongi na yo oko sentir yo mo que po na yo ekozala bien te mu pepe kolekate mais par contre soko salela ki ango comme démaquillant oko sentir que fraîcheur moko ekokota yo parce que au sokola qui elongi juste après ça. Donc si je dis ça, c'est par rapport à la préoccupation mon maman moi poto batikela. Oh non, baba qui soko sale ana sale qui au micellaire il y a Garnier. Elle expliquait votre dernier coup sale. Ce qu'on sale lango loko la démaquillant, il faut que au sokola elongi. Si tu utilises ça comme un démaquillant, il faut nettoyer le visage. Mais par contre, si tu utilises ça comme juste eau micellaire, au sokoleso elongi na ote. OK? Alors, il y a un qui lelo na yena modèle mususu, il y a eau micellaire ou bien eau démaquillante pour na elongi na biso. Cette fois-ci, il y a une marque, il y a Nivea. Ezalaka 3 dans 1. Il y a plusieurs marques. Hein? Il y a une marque Nivea. Eza 3 dans 1. Yango 3 dans 1. 3 dans 1. Na yena Nivea. Yango peut va commis eau démaquillante, eau micellaire. Vous avez compris, non? Ba commis eau démaquillante, eau micellaire à la fois. Alors, bien eau micellaire, eau eza 200 ml. Bien eau micellaire, eau eza peau na peau normale à peau mixte. C'est bien mentionné là. Peau normale à peau mixte. Donc, ce qu'on a na peau est normal. Peau est mixte. Mixte est soit awa ezana graisse, awa eza sèche, awa eza sèche, awa eza na graisse. Donc, oyo bimisaka na front na ba mafuta ebele awa nyonso e kauki yango ba benga ngo peau mixte. Donc, ozana peau mixte, ozana peau grasse, ba commis des peaux normales à peau mixte. Donc, au qui ça les langues oza peau grasse, il faut toujours lire. Donc, ils ont nettoyé, ils ont démaquillé, ils ont rafraîchir visage et yeux. Ce qui est bien avec ça, au conseil langue petit na contour à miso parce qu'il y a des démaquillants où ils ont juste pour la miso. Bato ba sala make-up ba yebi. Alors, bien démaquillant où ça la nini et éliminaka ba mascara na lobaki yango sans que on se frotter et puis ils osent prendre soin ya ba cils na yo et nettoyer parfaitement la peau, élimine le maquillage en douceur, ça hydrate, ça rafraîchit la peau. Donc ce rozana oyo faut toujours lire ici en bas avant ya kozwa. Ils ont 3 dans 1. Donc ils ont démaquillé, ils ont éliminé mascara, ils ont nettoyé et puis ils ont hydraté. Deuxième tozana peau sèche. Peau sèche à peau sensible. Alors, on a insisté par rapport à peau sensible. Peau sensible, c'est cause à la peau grasse. Au rendre peau naïonde sensible. C'est-à-dire, elle retient ba soin na yo et comment makaso comment otchaka nini bo obandi ko kwando tie moi produit bo mukusa yangwane zaka peau sensible o comment na ba rougeur oza na peau grasse mais eza sensible. Wana okendo zwa démaquillant oba komi peau sèche et sensible et ko permettre yo attention ko tie ozala na ba inquiétude té. Alors troisième auto nango eza ya peau sensible directement. Donc ozana na peau sensible nde na oti ko expliquer awa
ozana po sensible zwango osaleli mbala moko po sensible na yebisi bino ndeni ezali ekozala eza pour grâce mais tant que komika na sensibilité wana yangwana fozwa osalela owana donc prochainement ero kendo somba il faut koza toujours na temps ya kotanga soko zotanga eko permettre yo oyeba ndenini oko osalela eza o esalami na amande douce muso esalami na vitamine E muso esalami na dexpanthénol. Donc tu vois, c'est par rapport à ça que au salaire des produits. Donc aucun des cas pour le baki que eza démaquillant. Et puis le baki ça nettoie. Nettoyage les a raté ndenge moko na nettoyant. Nettoyage les a likoli ko donc eza ko pangusa ndeto lobaka. Ozui o pangusi yango na nettoyage. Et puis yango est remplaçaka nettoyante. Malgré que yango ezalaka ça nettoie, mais ça ne remplace pas les démaquillants. Parce que les démaquillants sont bon, c'est là, ils ont déjà un savon. Savon, ça ne permet pas. Et ce là vraiment, et l'ongolo ba impureté, nyonso. Et l'ongolo ba impureté, nyonso. Bien, on peut au coco, c'est là, comme na double nettoyage, en tout cas, ça ne va pas déranger. Ok? Voilà. On a le lelo angwana na l'axibino démaquillant ya marque Nivea. J'espère que prochainement ero salela o ebindeni o selango soko lingo selango comme démaquillant ou bien soki ongo selango comme eau micellaire et ko dépendre na yo. Soko salela comme eau micellaire c'est que o nettoyer lisusu elongité o continuer na ba soin na mususu. Soko salela comme démaquillant, tu es obligé ya ko sokola elongi na lisusu. O sokoli pena elongi. Donc démaquillant so salon démaquillant eza yango ndeto bandela yango na première position mais soko salon le quoi au micellaire c'est que au démaquillant qui déjà longino au nettoyer qui longino nde yango yé na troisième position nde yé na troisième position pour hydrater et ko purifier et longola ba salité nyonso ezaya kinase. OK, alors les loyo sozai na ngwana ko bosana te partager liker tika commentaire ceux qui tout le monde dit que ça nécessite une réponse, tu peux répondre facilement. OK? À bientôt.